Quel plaisir pour nous, fidèles internautes, de vous savoir si nombreux connectés sur www.congoyassika.net. De partout où vous nous suivez, nous vous disons un grand merci et sachez-le bien que nous sommes quelque part dans la ville-province de Kinshasa. Le monsieur de la presse congolaise vous dit un grand merci à vous tous qui va devoir nous suivre partout sur les nets. Alors, Ndengeka Kezalaka, équipe ya Congo Yassika, et c'est déplacé qui nous sommes rendus quelque part, Tozali na Zo, centre culturel Yazo, là où Nzoto, il y a un kondo, papa chef, artiste, comédien, Oyo, Binonyo Sotu Boyebaka, et Kozala exposé. Et car derrière moi, des corps n'engeza plantés, un bon nombre des artistes, Bazaliwana. Et puis, ça m'impressionne à Bango, na micro, il y a Congo Yassika. Voilà, fidèle internaute de partout, Bolanda Biso, tu sais, nous artiste, Bomona, Boyoka, Nini, Bartiste, Baroloba, tout au long, il y a Makambo et Zolibiso. Moya Makasi Zana Kinshasa, Navso, Tambouli, la façon, Negar Boebi, Check le PTNF, Sarbino, bref à l'appui. Les attaques natia beauté, ponayali awa, atoe mamba beauté, atoe na mamba bilambate, atoe na mamba ninité, atoe ko lela, papa, chef. Na lobby déjà. Massa, boni. Bien, de comment moni, mes condoléances d'abord. Merci beaucoup, à vous pareil. Yeb sabiso kamam ke papa ke atiki biso, vanda kina papa. Pesa baningi ko Rolanda biso kombo na yo et puis yebisa bango vanda kina papa nini monaki ya malamu papa zalaki nango nini monaki ya mabeza ko sala yo bien te et lelo papa za déjà moweyi okolo banini par rapport à nyoso wana. Premièrement, c'est choquant parce que papa za papa biso nyonsto to fanena papa to zo ba conseil papa quand même ils ont salanga moi bien mais moi pas si parce que et ko salanga bien te pour ça liwa muta se peramo a raté ils ont salanga moi bien pour na jouer moi chance wana ya ozapembeni ya papa wana ko zapembeni ya papa lora papa chef papa Lombe c'est déjà un pas pour moi et puis oyo na tika nango comme souvenir on a tika nango comme souvenir ezake papa on attend na yeko kota Simba il était la première personne y aurait ça Lombe ça c'est un trésor. Donc, à Talaki Talo et Zakatsanga, on a mon bandé et pas de assurance, mon robot. Donc, il faut un papa, ils plus que de conseils, conseil. Donc, c'est choquant vraiment parce que tu perdrais, Obama ramené dans le théâtre congolais, Bisopé, malgré tout, tu joues dans la répétition, mais tu as besoin de jouer dans la scène, malgré tout, l'occasion, on est marité, mais quand même, je remercie l'État. Un bon nombre de personnes, Rolanda Bino, na Mokili Mobimba, sur www.congoyassika.net. Makamango nenge zali boye. Oroki kopesa conseil nini na bandeko na biso ya libanda na makambo oyo na circonstance oyo ekutani sibino artiste lelo nesika oyo. En tout cas, savoir vivre avec les gens, c'est trop artiste et ça a été faux à la minene parce que papa azaki simple, c'était la simplicité vraiment. Oh il y a l'axibiso on a penatikal nango na muteme zaka ke artiste il faut ko ba kosola na batu parce que papa bandeko mikiti ça malgré tout akoma ina âge wana za mukolo. Mais azaki so bengi na tournage je sais papa fanda na se ofanda na se donc papa fanda na se ofanda na se papa sala bo sala donc on a tika comme souvenir eza yango wana ya ozala bien l'axibiso ka ke ozala bien na batu nyonso. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, tozana ndeko na biso aza pembeni boyebi minga kolobeza te. Soki na lobi o check le petalobaka. Maman, comment on a déjà se présenter circonstances oyo kutanisi biso awa kolata te mbongo te ambiance te oyebi kolobi nini. Ah check le pétel. Awa et comme référence moro ya mabe. Et comment pas tout la mauvais souvenir nango mais to pambolika nzambe o balobi mutami asano akufaka na masano papa chef atiki biso bino bayo bolo bakabolingaka théâtre bino bato bolo bakabo soutenir biso papa chef akufi mais atiki libota bo soutenir libota na mais condoléances na famille batuto balingaka famille ko famille ani famille ska boza toza mino à cœur to lela ilongo papa chef merci to continuer to ya mananu corps nenge zokota. Voilà fidèle internaute tozo ya mbakor ezokota na minute oyo tolanda ndenge makambo ngo ezali.
Voilà, ndenge nazalaki koloba papa na biso chef Nkondo chef yeo yo corps ezali kokota kalate et kokota bongo na kati ya salle ya spectacle oto bengi centre culturel zo. Mingi koloba te bino moko boza kolanda wana bandeko na ye bazali kosala musala na bango esika moko. Boza komona na musika et puis mingi kolobeza te tozana brifi oko commenter nini par rapport ya oyo toza komona sikoyo. C'est l'impolitesse de la mort. Il y a perdre papa chef. Mais anzela biso nyonso. Papa chef batutu bayebi azalaki modèle oyo parents nyonso akoti ko peksa peut-être mona na yete ata la papa chef parce que azomona déjà que éducation mala moment ezali. Et c'est important même ata na biso artiste. Tomeka un peu ko sala ka be fort ya ko sala ka marque. Lelo oyo ngana so batango jeune papa chef na ba épisode muso batala biso na banzonzing mais esalanga bien parce que na marka na zo tango jouer na ye. Et gloire à Dieu, loko les anzela biso nyonso, loko les atanaye. Nzamba za lokumu, que son nom repose en paix. Merci beaucoup. C'est ça na lobanga na artiste nyonso que tous na fêtité, mais to yeba quand même place aux aller place ya matanga, to le laye na bobo, to le longa comportement na ependenge ezalaki. Merci beaucoup. Papa tokuti yo awa ebele ya batu bayebi yo ebele pe ya batu bayebi yo te soki bakoki koyeba yo en une seconde okolo bala bango nini. Bon koyeba nga oyebi na esika ya mawa ezala moi pasi ezana neti koluka komila kisake yo zanani mais ce que je veux dire que nazali moko ya bakoko o bakufeli papa chef. C'est biso lelo moko ya bakoko na kati ya famille climat eza ndenge nini? Bon, jusque-là, dans la famille, le climat est pesé, nini likama ezubiso,
donc Ezubiso papa chef akufi en plein tournage ya musala na ye. Donc toyeko bateko toyaki surpris na ndenge toyoki que no babio akufi d'une longue et pénible maladie. Non, il n'était pas malade. Il faisait son travail et que liwa écoutait na kata musala na ye, donc c'est que tokolo banango tokolo bateke ils mort en exercice de son métier, donc c'est ce qui est aussi normal. Et un normal alingai musala na ye akufi na kata musala na ye. Climat la famille bon biso bana tozali ba koko tozali tout ça c'est qu'on peut faire jusque là, tout outil morgue sikoyo morgue tout qu'une église quand tu es nazo. Bon, on va attendre ce que peut-être l'autorité va décider, mais en dehors de l'autorité, nous la famille nous sommes là. Tobani matanga na biso, to kunda lobby et puis on est là, c'est ça. Votre relation avec sa famille culturelle, les bon, relation avec sa famille culturelle, jusque là nous sommes en bon terme hein, parce que c'est que les amis ont cherché à organiser. Sommes une part bango bazali na part na bango ya ndenge antazai mutra bango théâtre. Nous on est tous, moi-même je suis artiste, mais je me dis que théâtre bango batwaza plus na moi charge de l'organisation et puis biso famille toza kocha bango appui, donc nous travaillons en collaboration, hein, c'est tout. Et pour la suite, un message? Bon, le message c'est que peut-être si ce message peut atteindre les horizons aujourd'hui, on aimera que le gouvernement congolais, l'État congolais fasse quelque chose pour ce monsieur qui a beaucoup travaillé pour la culture congolaise. Nous vous disons un grand merci. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Voilà. Papa Alain, mes condoléances. Merci, merci pareillement. Merci à vous autant. Merci. Boni sikoyo, boni climat, ezandenge nini toyebi déjà papa tiki biso to memi awanazo olobini. Merci na ba artiste surtout il y a Kinshasa, pourquoi pas RDC. Climat zalango bien, touti kubimisa papa na biso na mort kangaliema, to tamboli bien, siko to nazo. Donc climat za bien. Relation na bino na famille et atiki famille biologique, famille artistique et puis famille biologique. Ezo le kanengeni. Relation na la famille artistique, ils ont bien, biso wa comédien toujours bon mon corps. Le même jour, papa chef Akoufaki, en tout cas, bureau à Simba, ils ont acquis plein des artistes et comédiens, donc c'est ça l'amour. Côté famille biologique, pour le moment, tous ont collaboré très bien, il n'y a pas un grand problème. Alors, le bateau peut savoir un programme qui vous allez là, le Lengenini, journée à lobby. Journée à lobby, en tout cas. Tous appelons le programme Makasité, le programme Mingi au Sala Mabuto à Lelo, parce que lobby to keno kundaye non moi musika na Mingedi, donc le programme Penez à la pena Makasi penda lobby. Ebele abatu ba lobby abela ki Makasi etambuli na basite bilomoro boyebi ba mesana ko sala ba polémique abeli Makasi akufi mais biso to yebi version originale akufi sur beat na musala na ye. Il y a solo toi lokuta. Non, papa chef c'est notre Molière parce que Molière a coupé la scène, a plein tournage. Idem avec papa chef. Papa chef a bellité. Jeudi, tu as eu une répétition parce que groupe Simba, tu répéteras mardi à jeudi. Jeudi avec une répétition, à bonne santé. Et puis vendredi vers 17h, on nous appelle qu'à piquer crise, na tournage moi qui n'a qu'une collé. Tant de rejoindre Batouana Bamaki na tournage na Saint-Joseph, tu commis boye, tu peux pas chef ça pour Faki. Donc c'est ça. Donc ils ont tournage il y a groupe à Simbate. Non, tournage à groupe à Simbate. Est-ce que Binosco comme ça un monto au travail à ça la carte na bilan administrativement bon mais quand ko landela te ça qui tournage à nani pour comprendre. Non, azaki tournage moro ya bana bon ancien ina. Parce que là, la pièce moya français pour le festival, qui est un festival. Il y a un tournage moya bon, mais peut-être après, maintenant, biso toyele na nuto kunda papa na biso et puis maramsu total en après. Message les années na bande ko Rolanda biso dé partout au monde. Message Zara to perdre un monument. Papa chef azaki vraiment un grand pour na biso. Pour la biso Simbate, mais pour la communauté congolaise Mobimba. Donc, Kimia Ezala,
Tolelaye avec honneur, Tokundaye avec honneur. Merci. Merci beaucoup. Voilà, comme je vous l'ai dit toutefois, Pongite Karna Pongi Kotele Maza. Maza Makotele, c'est du Mankaka Diaka. Et sachez-le bien, lorsque ça devient du Mankaka Diaka, ça devient du Mambou Imambou. Check les pété, on ne check jamais les maîtres. Je suis là avec vous et ici, Toza place, Toza Rolé, la papa Nabiso, chef. Toza continue.
Sur la